bandeko eboto na papa na biso odompambu bandeko oyo bolandaki biso tozali na message to sango ya mawa oyo esengeli topesa bino ba auditeur na ba auditrice oyo bolandaka biso na ngonga ya 20h30 bino nyonso bolandaka biso mpamba te na émission ya papa na biso mbuta Zambwana Joachim. Papa na biso Zambwana Joachim ye azali moko na kati na radio lisolo oyo apasolaka mpoke na ye mpe na ba débat ya kitoko na kati na radio lisolo ya solo bandeko. Ye awuti kobungisa oya ye mama moboti na ngonga ya 23h ya lobby esika oyo babengaki ye na butu baebisi ye mama asili kozongisa molimo epai ya nkolo nzambe ya solo soki na mibungisi te bambula na ye akoki kokoma na ba 85 ans 86 ans wana ekozala vraiment ke ye moko akoprécise yango malamu soki tozwi ye vraiment mama akomi na bambula wana mais nkolo asili kozwa ye biso batu oyo tokomi nano na bambula wana te eske tokokoma wana pe ezali motuna eske tokokoma mitala motema na yo mistala motema na yo ndeko eske okokoma yo mutolingi mabe a ndenge tolobi tokojuge batu te mais totala eske tokokoma yo moko mituna eske na kokoma alors soko bani kotala motema na yo okoyeba okokoma pona kokoma na ba age wana ezali blague te malgré batu bazali koloba batu ya mokili mais age wana ba 85 ans ba 90 ans ba 96 ans ezali ba age moko vraiment oyo nzambe abatelaka batu oyo bazali pe kotambola na bonzambe na yebite soki batu musu bakoki ko contredire mais nzambe apesa batu 120 ans oyo batu bakoki ko umela na kati na mokili mais batu mingi bakokisaka kutu ba age wana te mais ye mama oya ye awiti kokokisa age azali mutu ya age wana mais awiti kotika molimo epai ya nkolo nzambe ya solo bandeko oyo nyonso boyebi ye bolandaka ye na kokende na ndeko moko na moko mwa liloba na famille Zambwana Joachim kuna na mboka ya États-Unis d'Amérique elongo na molongani na ye mama Ani vraiment maloba na bino epai na ye esika oyo pe bandeko oyo bozali kolanda biso moto nyonso tu ayebi Skype ya papa Zambwana Joachim meka kobenga ye kokonsole ye meka kobenga ye koloba mwa liloba boyebi kaka ndenge ezalaka na kati na communauté na biso na bolingo wana na amour wana nde biso tokoli nde pe kongo na biso ekoli toleki nano epai ya papa na biso Frank topesa ye maloba na ye oyo akoki koloba na famille za Mbwana Joachim eboto papa na biso. Oui, vraiment mes condoléances na famille ya papa Zambwana ndenge ba ute ko bungisa la chère maman na kati ya famille na koloba kaka que son âme repose en paix. Merci. Merci wana ezalaki maloba papa na biso Frank que son âme repose en paix esika ye azali kuna ya solo bandeko yeba nzambe tango oyo po soki okufi ataba pasteur ba hier 3 jours ya ba prière to ba carême est-ce que okomona nzambe yeba nzambe tango oyo ya solo toleki epai ya papa na biso tolekana epai ya papa na biso mbala nkomi tomeka nano kopesa ye lisusu maloba bankulu. Matondo nakaboli mawa na ngai nga na libota na ngai na ndeko na biso Zambwana na tina ya bo zongi omboka kolo ya nkondo mama na biso auti kotika biso mokolo oyo tikoleka tika ete akene na malamu mosala na ya salaki lokole monani ya malamu nzambe moka yebi nini oyo akubongisela ye kuna Matondo.
Merci papa na biso mbala na kopesa basango ya mawa mpe na kozala na maloba malamu epa ya mama na biso oyo tukozongisa molimo mama Ngitu Kulu Pauline. Vraiment toleki lisusu epa ya papa na biso tambo tomeka kotikele maloba. Oui, papa Zambwana naza ko présenter ba condoléances na ngai et pa na famille na yo mobimba na likama o ezui yo, ezui ngai, ezui yo, ezui radio lisolo, ezui yo. Donc na pesi ba condoléances na famille na yo, toza toujours sima na yo, oza mobundi monene pona kobonga ya ekolo na biso. To bosani yango te, to nasengi na yo courage ezala ya mingi, to bosani yo te, toza toujours na sima na yo. Na soki wana. Ya solo tozali toujours na sima ya papa na biso Zambwana esika oyo abungisi mama Ngitu Kulu Pauline oyo akokisi mibu ya 85 ans. Ya solo na régie moi le yembo toko le kanakaka na moi 10 à 15 minutes mpamba te ndeko nyoso tu oyo alingi ko benga pe na ko souhaiter ndeko na biso ba mes condoléances. Vraiment lina biso ezali ya kofungwama nzembu ebeta oyo kobenga tokozwa pe na mwa minute muke nde toyebi ko clôturer bandeko bazali na nzela ya singa oyo nana bazwi maloba te tokopesa bino maloba. Merci. Radio Télévision du Solo. Radio Télévision Lisolo. Mosungi malamu ezali Yesu. Radio Télévision Lisolo. Zambe wana zali malamu abateli ngai na yo soki lelo zali kovivre eske na makasi na yo Radio Télévision Lisolo. Yes, sir. Alléluia. Radio Télévision Lisolo. Zambe Bokonzi. Elonga epesa melio.
Kulutu Zambwana Mama Ani Kimia Nankolo Ezala na bino Ozala fortifié toujours na liloba na Nzambe awe TSP jus d'orange Nzambe mokonzi Roi W Pasteur Anakle Onyope Respect digital Paix du soir Roi W Radio Télévision du Solo na bolingo na biso na kati na radio du Solo avec condoléances à la famille Zambwana Joachim. Ah ouais. Alléluia. Oh. Merci bandeko nyonso bozali kolanda biso bandeko obo sepelaka na émission ya papa na biso Zambwana Joachim mais lelo vraiment toko tchela bino fichier na sima ya moi masolo na biso oyoyo vraiment toko tchela bino fichier pamba te papa na biso Zambwana Joachim ye awuti ko bungisa oya ye mama âge ya 85 ans bien 86 ans est-ce que yo nanga toko koma tomitala bon ntomonaka na ba âge mususu soki mama akufi ba misusu balelaka mingi ba misusu pe balelaka mingi te parce que atali alobi te mama aboti akolisi biso amoni bankoko amoni pe bankoko na ye ezali eloko moko ezalaka esengo mingi na miso na Nzambe yo oboti bana baboti bana ya bana na yo baboti oya bana na yo baboti omoni ezata 4 générations boye est-ce que yo na ngai tozolanda radio tokomona ngo mingi pe bana na bango na baboti te mingi pe bamoni na bankoko te est-ce que tokomona bango est-ce que tokokoma na bambula wana yango mitala yo moko na kati na motema na yo misosola yo moko kati na motema na yo yo na ngai bolingo na Nzambe ezala kati na biso nyonso tu mabe kozala nyonso kezala mais tochaka kombo kaka ya mutu oyo biso topona mutu a obligé yo te oyo yo pona ozana kote na yo gloire au Seigneur baninga pe bazana kote na mo Yesu gloire au Seigneur tolobaka makambo ba pasteur tolobaka makambo boye mais tozali na kati na idéologie ya mu Yesu ata bato baye na makambo ebele tokoyoka bango te oyo pe alingi koyoka biso te on ne retient personne jamais na force donc moto na moto afanda kote na ye na mokolo na suka nde lifuti to salaire ya moko na moko ekozala lifuti soki osalaki malamu soki otambolaki malamu soki olandaki Nzambe ya solo oyo ndimelaki na suka bandeko tolingi te toyebisa bino ke paradis ezali ou bien ezali te bato misusu bakoloba paradis eza te me ngai na koyebisa bino ndenge Bible elobi na bato kuna na lola ekozala nkembo na nkembo wana Bible elobi ngai na ndimi yango soki yo ndimi yango te na koforce yo te ezali droit na yo pe liberté na yo koforce muninga te mutu na mutu apona nzela na ye yo lelo olema tembele oyo kuna ponaki ali apondu tika ye pe mutu ale mfumbwa ali mfumbwa ya solo bandeko lelo ndenge tozali koloba kulutu na biso Zambwana mobali ya mama Ani ye awuti ko zonko kufela ya ye papa mama plutôt bolimbisi pona libakwa mwaloba mama na mboka ya Kinshasa kuna vraiment na kati na mboka ya solo bandeko tolekana nano epai ya mama na biso Iget na ebite soki akokumba biso na losambo pamba te Nzambe ayeba ko fortifier mitema mpe libota ya kulutu na biso Zambwana Joachim elongo na mwasi na ye mpe na bana na ye bandeko moni sango ya mawa ezalaka toujours kaka mawa